maman Nabino ba fan émission Congo Racine Ninga tolobaka toujours Congo Racine ezali émission oyo lobelaka culture africaine Congo Racine ezali émission oyo lobelaka ba prophète noir nene yango wana lelo bomoni biso récemment na commune ya Selembau na église KBMV oyo ezali kotambwisama epai ya Mbusa Kitomba Bombate toye pour assister la célébration ya deuxième anniversaire de l'église ya KBMV Bobo Mesano ndenge tolobaka ntango melulu ezali ntango bengi de konsimbi bokomona ye nene yango wana toye pour assister la deuxième anniversaire ya création ya église KBMV okotika bino kolanda na bilili lolenge nini mai yango ezali kolekela lolenge nini ambiance ya milulu ya création ya église KBMV oyo ezali kotambwisama epai ya Mbusa Kitomba lolenge nini milulu yango ezali kolekela merci na bino balandi bambote ebele esika bozali kolanda biso na Angola na Brazza na Belgique esika nyonso bozali kolanda milulu la célébration ya deuxième anniversaire ya création ya église KBMV oyo ezali kotambwisama epai ya Mbusa Kitomba merci bandeko balandi bolanda nous vous laissons suivre les images bomona lolenge nini ezalaki ezali babino de continue matondo